C'est que les gens qui sont dans l'ambassade de la Belgique, de la France, pour fondre papa ou un Kofi Olomide. Yo mtoza père à développer. Mais mouto yo bete dévé pendant quoi mon yo comme il ferait $200 pour coûter un patron. Aussi va plaindre sur nyonso. Aussi va 300 personnes pour biso ba passeport banda année passée. Donc on va côté biso na jingunda le roi on va bina ba côté ba nyonso non ici chez nous c'est la droiture. Tant l'autre zo beta na poste. Bat ba chamu lo kwa bozela bisa transco. Bazaki wa. Vous répondez qu'il y a un répondre yo en face. Donc sur le bac au bâtiment qui en face. Donc il me dit que là on président Fatinda Lobaki avec ou sans machine à voter, nous irons aux élections. De même chez nous, tu peux avoir les passeports ou sans en avoir au bêta DV na yo. Na sinizo content baté comme pas mali. Ah na les visionnaires maman pas on était comme baté. Naza na Colorado social security yango yo. Oyo mutu wana lobaki belé na émission moko na landaka mingi. On est comme ça, on a muta fainera la mukia komao. Ye koko, ye papa, ye suki noko ye développerie. Bobo américain malobani. Et ça yo tu peux savoir de social security. Ah, et ça là non bon ouais. Donc et là ouais mais be au salaire no colon la batunion so donc nous so ni rami sokola. Oui, mais c'est à hauteur de $20 à $5 ndenge nini. Alobaki na mulonga na ko lakisa. Et ça yo te qu'on prétendre être obima na TV le go yondo yebi ko kabiso so. Non monsieur, c'est pas amari ou d'après ça va comme ça aux États-Unis awa. Papa maman, ceux qui m'ont gagné DV, so ko linga ya awa akoma esclave ya mutu. Et ça y pas de wana. So linga comme esclave ya mutu te, ngaite na lobi ngaite, pesa na ba agence pe mususu. Ah vous savez le démarche a dépensé $3,000 à Foutio, $15,000 à Mboko. Pas possible pendant 10 ans. Donc nous t'avons abêté tel beau Saint-Esprit Kanye ya DV siko. Si yo kita, Michel to komi, to kita vraiment. Donc to kita. Bana Kinshasa ngayo na aéroport ni na FC Binoke, nazo kende Kentucky. Ok na Kentucky, juste na Florence. On a akuta na bateau yo, oyo ndekuana alia ba komo. Donc écoute na bateau wana, kuto sura ba mona na aéroport wa Colorado, encore masukulu na Kentucky. Donc ciao, na ngala sa bloga ke ok Kentucky, na ok Kentucky, na ok Kentucky. Ciao. Tu commis déjà. Donc tu écoutes un bateau, tu vas tu en as quoi. Tu commis déjà à Kentucky. Monsieur tu commis. Ouais. Tu commis déjà. Tu commis tu écoutes un bateau foutu billet. Tu écoutes un bateau, tu vas tu te ça yebino ana. Donc dans les bons. Bandeko basola ba misala bazo tanga. Continue bandeko ba mbungu na kin. Boso bandeko na kin ba créer ba entreprise na kin. Mais ndeko oyo alingi ko bomela biso, nzela na biso facilité to, nzela facilité ba congolais ba oya poto. Bana kin oya côté mali boso ba restaurant wana. Asa fo kinois. Un vrai kinois, un kinois a timba lo la ngai windo ngala boye. Bokende kuna te. Pour le agence c'est payé pour bêta DV, ma vision plus vision, le Jimmy Ndongala, la PC mot de place à Zali, le manager. Aucun de la vision plus vision, c'est ma tête. Aucun de partout, l'agence c'est la cantine pour y bien mot. Aucun de pour suspendre Moutouana, en tout cas, la kin, donc l'aéroport, pour reçoit l'aéroport, donc Kentucky, c'est no bat Oyo, Ndekouana. A sommet là, on va payer $2,000, à foutre $8,500. Pas témoigner. Bonjour chef. Oui, bonjour maman. Ah, vous avez la loterie? Bah oui, tu as bêta. Yebi sabiso na ah pana bino développer zo beta manenge. En fait, il n'y a pas d'ambition, le trésor bétama mini na frais de participation. Et puis, la ligne a éclaircir Bandeko, bon, ça la confusion à ce qui concerne passeport ou sans passeport. Bisoté me disposer à nous. Et là, il y a mon conciliaire, on formulaire. Donc, nous sommes là juste pour exécuter avec passeport ou sans passeport.
trop bête ça devait. Sans passeport, au Kiko, aux États-Unis, yosko beta avec ou sans passeport. Olobani. Na rolo baba neko anande bon baba ignorant. Bon ni mbaza ba ignorant. Comment ça expliquer là? Mais bon bête ça devait. Est-ce que bah ça la lecture à formulaire comme il faut? Ah bon? Si bon ça lecture à formulaire comme il se doit, bah ça bah tu y retourne la question en été. Avec passeport, ils ont la case à passeport ou insérer bah information. Sous opposant y passeport, case à sans passeport ils allaient au crochet. Ou peut si motif n'a eu à sans passeport ils allaient. Si vous avez un point de vue, mama be otoni pour battre beta développer te topeni. Eza mute mama bete, eza kindokinde. Mute mama beza mukie, eza kindoki. Bato balingi ba se faire voir comme si bangonde mbaza o ebenga mi développer. Bazo ignorer que bango mo ba américain mbasali yango. On a écrit musanga o mona muta fainega la la mukia ko mao. Ye koko, ye papa, ye soki noko ya développer. Bo ba américain ba lobani. Ba américain ba lobani. Bango balobi bango nde ba leader, bango nde ba banda masolo a DV ute banda do bino nyoso boye a kutu bazo boya bino mabe. Te lokuta. Bango nde le contrat ba ebo sam salati. Na tuna bango, hein? Tango loterie zo beta na poste. Bat ba cha mu longo lo kwa bozela bisa transco. Bazaki wa. Tango beta na ambassade à États-Unis kuna buche mu longo et pesa ba jeton à 1900 quelque chose comme ça. Bazara. Moi je crois tam sunga na botamité. Toyo kutango bat bani masola deve na manga ina Victoire Bazali pour ne pas citer le nom. Bazali ti lelo baza en vie o bani masola deve na ba Victoire wana. O ba te belé ba se faire ba patron na ba mbongo ya ba congolais ba escroquer ba kino ba mbongo. Allez ba télémission imembe na bango ba autosumo matériel à Dubaï wana. Mo ba imembe na jour ba no koué ya malembe. Eza ba mutoke ba congolais o ba consommer. Ndeko bisa biso nan a peu prise en charge ezali. Prise en charge eza à 100%. Éclairci na. Biso toza wana le Visionnaire Travel Agency bit na biso ezali kosunga na ba congolais premièrement parce que biso pe toza ba congolais. Moninga epesa nga pasi tangu opportunité mon boye mon te bi difficulté za mboko na biso. Opportunité mon boye ya facilité mon ani pona ko aider bandeko na biso. Mais mutu mon ba uti soki est soki goma soki wapi yango ayeka bo la muki na yebo à se faire colo développerie abandolo ba n'importe quoi pour abo mamora ba congolais ba ke no chamu longo na restaurant na wana o ba beta be DV bien te ba beta DV bien Kalamba rapé. oh balamba ba soso na monge bela bien te exactement mabumu bon spécialité la mongo na comprendre ngone za ba crème eza ba frites bani ba beti za DV bien te kola na mambacha na pancarte wana te je te dis ndeko na ngai ba nyokoli ba congolais. Tant on publicité dans la TV, bah je bon, va couper ça dans ma journal et puis voilà pour les cas. Allez, bah tu as affiche développerie $5. Mais tant au côté qu'on a dans la réalité moussous $20. Toi on a couple $100, famille ça $50. Pendant on coûte dans la yom to yo sunga ba congolais, yom to za père à développerie. Mais mouto yo beta DV pendant pas mon ayo comme il frais. Des $100 pas coûter un patron. Est-ce qu'on est au sunga batou? Prise en charge awa ezali assuré à 100%, je le répète. Ah, on a les Visionnaire Travel Agency, sur bêti le train, ça arrive. Tout ça, qui m'a dit que kuna. A foutu be kou mongo ta bengi nebiso. A bengi biso non, na zana bat nanga boyo bêti tout s'est déplacé. Na équipe. To kiti wana. To bêti si DV. Na bato balo baba pour enregistrer mais à la raté wana ba ibma ma DV bien té. Ba yebiti, on a lo baba tanga formulaire à DV wana bien té. To bêti si puis voilà, lors il y a un résultat et publication à gagner. Autrement, ça les a déployés, à gagner. Arrivé maintenant en réalité, à foutre la lande comme on à 25 000 francs, à un moment ça passe pas. Mais nous sommes là pour lui aider. Toko banda bien, to rejoindre en charge ko banda passeport. Si na billet avion, na le blakou ko liate. Si encore aux États-Unis, nous avons plus de 30 États où les Visionnaire Travel Agency s'installent. Je le répète, 30 États où s'installent et recevoir un client avec plaisir. Donc, tu as là un bon moment boyer autant makuna ou rembourser un na kumuki. Tout ça là, le roi bango bambenga basunga congolais nzoka lukuta. Si vous avez besoin d'expérience, il y a combien de temps dans ma développer bandika gagné ou bien ça la razala? T'es bandit année, au 7e année en moto. 7e année. Vous avez bien gagné l'année passée? Mais oui.
bakanya bazali romona ba image rolekana ba parla ba langa ndenge na ndenge. Bon maman. Tango obetaki. Obetaki ya mbongo to obetaki ya ofele. Yo fele. Betaki ya ofele. Na pesa ki ata 100 francs te. Assuré bango betaki ya mbongo to ya ofele. Na betaki ya ofele. Na betaki ata 100 francs te. Est-ce que maman a betaki un passeport? Betaki un passeport to betaki sans passeport. Sans passeport. Yo gagné. Na betaki sans passeport. Mais na komisi nzambe pour na les visionnaires na moni eloko ko pesa bango te. Bao ba yo kaka. Bao ba yebite mais ba ya. Ben na les visionnaires. Na yebike tango ba ko ya awa. Bakomona bango mota âge nanga me a gagné. Na ke États-Unis. Yes ouais, États-Unis. Nzambe lo peso nini? Les visionnaires. Les visionnaires nzambe. Tu vas comme la bino. Polo. Tout ça, les monstres qui na social sécurité, as eu tout, as union sur tout, drive licence, as union sur, as une green card, as eu tout. Alors tranquille. Ok, à combien on a le droit faire foutre biso tam sous $2000, tout de suite au cagné carte bancaire na ende bon ba ça la rambenga ba patron et puis hier papa on a la nanga on a que non n'importe quoi na TV on a yemusa ni ka ko no futa ba mbongo a tchana publicité ba mbongo uta na poche na biso ba $15 il y a ba tête ba congolais tout etikala parce que loterie a la logique des choses loterie betama bon ma bendega pour tous moins informativé loterie betama na ngoso za moi méga na mke obeta to faciliter na biso ka des tâches hein pour puis c'est gagé dans ça oh to faciliter la tâche pour un an de co pesanga boyer autant $5 pour ngabina cha méga. Puis voilà, on a foutu l'établissement, on a travaillé. Yango, on a tout le la vérité. Comprendre? Né on est ça la biso, rochement méga pour na bêtise ça, mon longa baninga au baroya. Et puis, bon, j'ai un ango gratuit, il a gagné. N'est que l'on pas sur foot, ben un bon point. Na siniso content, batte comme on pas on va aller. Ah, na les visionnaires maman, pas on était comme raté. Ah ouais, été. En tout cas, ba leader mususu ba tekisi ba tuma pangu poka kazwa bia ke États-Unis mais on a les visionnaires babi maramwana ezala raté. En tout cas, mutema mabe futa raté ba leader ya Congo botika ezaleli wana. Ba tunyonso bazana posa ba voyager to sungana wana eza ko bomana. En tout cas, merci beaucoup papa. Nazana posa o lancer telo ko moka suka pona bandeko nyonso bazolanda yo na minute pio pesa adresse na bino pe o profite pona bandeko bazana posa ba obeta. Bon bandeko nanga ba kino ba congolais na ebike beaucoup sami trop. Beaucoup ça mis trop pour souffrir trop na makamota les développer donc na sengi bino boya ko tenter chance na bino on les visionnaires travel agency beaucoup ça là de suite hein biso to kanga ba carte bancaire to kanga ba green card té tout ça là en côté donc pour participer à la loterie na ba cyber et les visionnaires travel agency tous amis bongo na Barumbu bon marché na croisement Flambeau Kabamba une fois arrivé là-bas référence c'est à Arrêt Casino ou quand on a tra donc ce commune à croisement Flambeau Kabamba au Tunigara Arrêt Casino soit quand on a tra juste na entrée Liboso ce côté na entrée Liboso email vers Liboso tous en arrêt de chaussée voilà tous amis bon pe na Lemba Salongo sur route bypass donc sur route bypass batnya so bana ba changu kuna ozone ka transport rond-point ba arrivé wana lo baba qui dit na arrêt libaya ce que qui na arrêt libaya il faut faire attention parce que ça arrêt et ça ba boutique ba maison d'habillement na ba cabine mon wana o musana bango ba teka ba mba sa ba lo ba mpesa ba transaction allez deve bandi boy ba jumo riba mo wache ba louer moi DSLR ba caméraman ba kangé photo puis voilà tant on gagner ba il sur ba dimanche te ba du dossier ba tekiang Boksa la Keba. Soko Kitina Libaya à 100 mètres de la Libaya. Soko se retrouve tes numéro et à l'affiche au contact. Biso Toya Kakojo Malem mais jusqu'à ce que tu ramènes na agence Tabiso Passo Mbongo na Lemba Salon. Merci beaucoup chef. À part ça, vous avez un service msous ceux qui ont occupé pour expliquer. Bon, les visionnaires travel agency et ali bongo spécialisé kakana diversity visa lottery. En dehors de ça, ils ont généralisé ce qu'on a les visionnaires général. Parce que les visionnaires généraux, ils ont la tâche et belle au salaire. Mais sinon, quand les visionnaires travel agency, ils ont bon cas spécialisé dans ma boîte loterie. Ah, ma va visa Dubaï, oh, Schengen, au Batana, Nego Msoa, le Boisson, nous a gagné la défait. Ah non, ce qu'on a défait, c'est un personne visa à Schengen, soit Dubaï, que bête tout. Il y a eu un green card dans les États-Unis, avec un Schengen. Aller à Dubaï. Vous avez défait, vous foutez $10. Ensuite, vous conseillez un savon liquide.
Oh, tes hommes, ça va liquide. You got yourself. Monsieur Amari. Monsieur Amari, talanga na misu bien, c'est le manager Yuri Ndongala. Il n'a qu'à répondre yo. Ce qui n'a qu'à ça, c'est la même émission le gars qui wana. Tout ce qui est banembélé, aux autres n'importe quoi, aux autres désorientés les Congolais. Monsieur Amari, devait tango bandaki na mangai. Tango système d'agence c'est bandaki na mangai. Bana qui ça. Mangai za na victoire wana, veni na victoire wana, je crois que na Kasavubu na mangai wana. Yo za quitté. Yo zala quitté. Ozaki na mboka bande kwa mboka bolimisanga bande kwa province. Ozaki na province kuna, ozaki quitté na Kisasa. Bato mangai ba papa Bertin. Bato bande ko belé baba monsieur Patrick paix à son âme. Bande ko belé ba osa musana mangai wana. Bato to bona bato belé na mangai ba osa musala. Toi tu ne te pas là. Ozaki na province ndeko. Yo e poto aux États-Unis 2010. To yebi aux États-Unis 2010. Et puis non kita Kisasa na décembre. Ozui bambongo bato ba passeport. Oza escronde yo. Tozu ba penti wana nyonso. Ozui ba 300 personnes pour mission ba passeport banda année passée. Obimisa ba passeport na bango te ti lelo. Yo ndeko yo Amari. 300 passeports à Batou de Funda ou Kobimisa Monga ba passeport à Batou. 300 passeports banda année passée. Ti lelo, fallait mon écoute na caisse à l'état écoute na caisse na yo. Tu es because on a banque $180,000 au défaut pour ça le restaurant. On va foutre on a beaucoup ba congolais, déjà foutre le bon on a pendant 10 ans. Ok la ba kino mutema, ok la ba mutema mawate pourquoi? Ozo prétendre que yo edaka ba congolais ou edaka ba congolais te. Nana bandaki système au bet tout développer gratuit c'était moi. Tant on répondre qui bon émission répondre ngai. Ngam na bet tout développer na balabala c'était moi. Mu instaura système au bet développer na balabala zanga. On répondre qui ngai on a ko répondre yo en face. Tant sur le bâtiment au bâtiment qui ko banga na le biso en face. Osa quitté monsieur. Osala quitté. Tant on développer bana mangai tu n'étais pas là. Osaki na province. Ah, on a les visionnaires travaillent tous dans la spécialité comme moi donc développer. Ah, donc ce qu'on ça on a mal la précité. Donc quand il y a 5 opérations sautées. Ici c'est juste la loterie. Et belé va bâtir mon resto, OK qu'on bet si DV, bon bet ils sont bon comme photo mais photo sur la sauce au côté donc c'est autre chez nous, c'est juste mal la spécialité c'est la développerie. Dans un restaurant tout là mal malé wa te madé souté. Bino abobet saka avec ou sans passeport. En fait, pour répondre à cette question, je dirais on ne peut pas toujours demeurer dans la tromperie. Non. Photo éclaircir banaki, la vérité. Donc la plausibilité des choses. Les visionnaires travaillent, bisuzaraka. Donc il me dit que là, on aura président Fatinda Lobaki avec ou sans machine à voter. Nous irons aux élections. De même chez nous, tu peux avoir les passeports ou sans en avoir. Au bêta devenayo, au koyat, au kanga photo, au remplir des différentes conditions où ils ont photo formulaire il y a 2V sur ton côté site ils ont un formulaire où ils ont remplir il y a juste une case juste pour le passeport il y a aussi une case que tu peux signifier qu'il n'y a pas de passeport et betama so bato babanda ba développer kala balobi bangonde ba leader développer beta maka jamais sans passeport bino tout bozo beta na sans passeport bozo besko yosko ko bisa bangonde. Ah, ils ont bon ouais donc et là ouais mais bé au salaire on colon la batunion ça donc nous sommes à mis sokola colo de floterie ils a USA c'est pas nous sur leur branche bangonde d'institution parce qu'ils ont plus besoin des Africains koko nango azate papa nango azate ce sont les Américains et tout ce que nous sommes en train de faire c'est ce sont dans les normes internationales pour que tout aider ba congolais ba s'immigrer vers les États-Unis donc obetana passeport obetana ngote mundele mo ayebit ebi ke ba difficulté zali to en Afrique mutunyo se to cause en habité d'avoir ces passeports donc il faut un formulaire qui permet comme dans un passeport à beti azana ngopete à beti ezo betama bande baba escroc donc banga ba côté biso na jengunda le roi ba bina rabina ba côté ba nyosa non ici chez nous c'est la droiture eza motema mabeo likundu tonini ah tolinganité surtout bien motema mabeo mkie comment yo bénéficier pour na biso donc on lia pour na biso mais on va faire souffrir biso na bande membre donc congolais tolinganité lorsqu'il y a une opportunité qui se présente c'est mieux que tu aides tes frères et tes sœurs de se déplacer que d'en faire
neti yo non moteur mabe futaka nango te. En tout cas maman merci yoko bisabiso année passée zaki ndengeni bato ba gagner ki pe belé ba sepela. L'agence Nabiso, la réussite, c'est notre domaine. Photo le banc. Donc la réussite, c'est long. Et ça, moi, quand il y a pilier autosal, l'année passée, c'est catastrophique. Donc les gens tombés, tu ne peux pas imaginer. Moi, je suis un Saint-Esprit, donc, je suis un Saint-Esprit, il y a des vesico. Maman 60 ans, il y a un simple mécanicien qui n'a jamais rêvé, mais donner réalité, to soigner à commis. Donc ici, c'est notre spécialité. To lo bango, à gagner parce que to yebi qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens gagnent, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la réussite est à leur top. On y a domaine édition. Maman peut s'adresse mbangu pour batu ba pakata mbangu na banda ko baya a peut s'adresse et puis peut si numéro de téléphone na batu bazola. Toza précisément na commune à Barumbu. Na Barumbu, donc avenue Tozana croisement Flambeau et Kabambar, arrêt Casino. Juste la première entrée à immeuble Onatra dans la commune à Barumbu. L'une de notre agence est sous Lemba Salongo. Dès que tu arrives sur l'arrêt Libaya, et tu demandes. Mais quand c'est un peu bien, tu peux la cabine peut pas fongol lina ba shop. Number is na C1. Dès que tu arrives là, au contacter Bisso. La galerie des colis, là se trouve notre bureau. Pour plus de précision, je dois vous donner le numéro. Et le numéro que nous utilisons, ce qui est aux en difficulté à Kokoma, au bien le numéro 081 275 11 81. Monsieur Amari Osali Soni, il y a un père aux États-Unis. Mais bino bana team, donc l'accès nous va vérité. Parce que Coco c'est l'équipe trop na Congo on a. Nous sommes à prétendre à cause Sabino à créer ma moizalati. Mais tout cas, na mboko yo za ko défi ça. Na si omoni mutuka oyo, na tango $27,000 ya ko défi ça. L'entreprise a mis ça, ils ont mis ça, pour les a VW, je crois. VW, on a mis de là, parce que c'est automate, donc déjà, on a mis tout baba, parce que c'était belé. Ce que hier, on a gagné DV dans le aucune association sécurité, pour nous, nous avons social. Nous avons qui par exemple, parce qu'on a mis ça là, la société, parce qu'on a mis ça là, l'agence. Aujourd'hui, nous sommes la première semaine. Oye awa. On défie sa voiture. Bon, on a un lixté. Bon, on a un client qui doit faire la santé. Parce qu'on a fait la santé, on a défini la santé. Nous tout cas, ça est l'autre côté dans Moka Oyo de ça awa. Na rode fa mutuka ada de fa mutuka awa bateso batali document na ngai na za problème te na crédit na nga ba rode fisa ngai mutuka ata no so de tanai boy c'est $100,000 na zuango batika ko kosa binu je poko ya ozupe mutuka na yo sans problème ya nyongo on futa no malembe tant sous par mois ba no pesa $500 par mois tant sous par mois pesa $500 en pour une semaine moko. Bako Sabino te bakinois timela batimela yo nakola oyo so bakola bato komisa pièce contre pièce toza système pièce contre pièce alobaki na mungo ngana ko lakisa parce que badef sami tu yango na kokota na kati na tuni badef sami tu ya crédit Bako Sabino te bakinois non que n'est-ce qu'on va vol non que ne ti na Kentucky. Dans l'Axabino, l'entreprise Oyo, la entreprise on a appliqué. La société appelle sur Moussala, c'est pas Amari, nous appelons ça Moussala aux États-Unis. Et ça Amarité. Pourquoi appelle ça agence sans nini au voyageur, au rejoint social sécurité, au rejoint Moussala, au défait Moutoukanayo. Nayeyo, Naza. Dans un manager général de l'agence des visionnaires Travers dans sa awa. Et ça c'est comme là tu peux ah on est fait tout ça. Et ça yomo oya sur le baranglais translate ou tu translate défi tout sans problème. Pour la société sécurité na yo ba défi tout ça. Pas comme ça binoté ba kinois, ba possible pendant 10 ans.
L'agence, on a construit pendant 10 ans. Monsieur, au coson de la restaurant, on a dit au pizza, on a développé de $20 à $5, on a vous avez un retard à pédale. Vous avez un retard à pédale, il y a un autre double. Et ça, c'est l'histoire à Salomon, c'est l'histoire à Salomon. Maman, elle est mon anaye. Mon atigali bien, maman, monsieur soit habito, to kabula, mon oza moi, nanga to kabula ye. Maman, on a un sage à l'obaki, mon condipe ça et moi. Biso to bito boutique la DVD, yondo kolongo a boutique à biso, na mondo yo. Et ça monde, biso de créer, et ça business, to pesi ba congolais misala, to tika ba congolais ba ya awa. Ba na kili bo se souvenir. Ba musicien ba papa wemba ba Koffi Olomide ba wera son ba musicien nyoso bande ko memba bande ko na biso na poto soki musicien na poto concert akoya mona 300 personnes awa na poto na ba France ba Europe kuna mais kaka congolais muto akoma congolais ba kende ba funda ba kanga papa wemba ba funda ba wera son ba kota ba kasho likolo bo be ba bande ko na biso awa na Europe ba lu ko sala ba lu ko bongo ba sa famille siko échanger Moutaye bena na télévision Koboma oyo eza nzela na bino boke poto la facilité bozoya na facilité aye koboma yango ko défier yango et puis bino lisusu ba kino boke botelemi liboso ba restaurant boye ko beta développer bolo ba non ba kino na beyi na batu na ngai te boke na ba agence ebele ba Jérusalem ezali ba Atlantis ezali ba Hope Service ezali boke de partout petit DV. Bo suspendre mutuana. Et ça le voilà, c'est yem da funda ba papa wemba na ba ambassade. Yem da funda ba papa wemba na ambassade lelo to komo ke Europe na passe. Ba or ils ont mission voyager à okena ba bande ko na biso ba ke ko ba ke na ba France ba Belgique ba ko ba ngunda ba ni misala na bango. Pour c'est ma famille. C'est que yem da ke na ambassade ya ba Belgique, ya ba France ko funda ba papa wemba na ba Koffi Olomide. Lelo poto comme na biso kilo. Bandeko basola ba misala bazo tanga. Bautine bandeko bambungu na kin, baso bandako na kin ba créer ba entreprise à kin. Mais ndeko oyo alingi ko ko bomela biso, nzela na biso facilité to, nzela facilité ba congolais ba oya poto. Bana kin, oya côté mali boso ba restaurant wana. Asa fokino. Naine sabato bazanga na bandaku papa maman jeune fille jeune garçon betinonté devait ezalaka sporadique donc pour dire que ezalaka périodique et bandi le 7 octobre pour que ici la 10 novembre un mois justement pour que maman ne se salama donc ovandate yo banana ko rêve ozaki na ndoto sutuka ya rambango en particulier vous allez humble serviteur na bino Yuri Ndongala. Naza, initiateur, il y a agence Les Visionnaires. Je suis le manager général de l'agence Les Visionnaires. Tobengi bino nyonso Congo Mobimba. Boya koubeta développerie, pas na biso agence Les Visionnaires. Oyebi chaque année autant de gagnants tobimisaka na année moko. Tobimisaka plus de 350 gagnants par année na agence Les Visionnaires. Bolanda ba agence amalé wate. Wanda ba agence o ba crème kunate sont des restaurants lelo et bongwani comme ba agence ya obeta DV et puis bazo prétendre ko za ba leader na biso non bolanda yango te ou une agence Les Visionnaires biso tozo soit exemple ya mukonza mboka alobaki avec ou sans machine à voter token élection et puis M. Tshisekedi le président de la République, Lelo, à sa président gagné qui va élection. Et puis, soit agence Les Visionnaires, de lobby, avec ou sans passeport, vous avez développer na bino, bon, mais quand chance na bino, vous gagnez, vous avez qualité à Moussala, autopé, ça va pas na bino, ba Kinois, ba Congolais. Pas na kin. Na kin, vous avez ba kosa raté. Agence Les Visionnaires, vous avez des adresses, na Kinshasa wana. Vous avez une adresse, na Salon. Na Lemba Salongo. Référence c'est arrêt Libaya. So comme arrêt Libaya autoni arrêt galerie de colis. Lelo ezo koma arrêt développerie ne bato apesi ngo ba mo bengango. O kiti na arrêt wana o mona en face nango ba drapeau ezana na ngambo Salongo ba drapeau ezana tozana kati wana o kota galerie tozana kati. So que na bon marché, toza sur bon marché wana
so okita na arrêt na bon marché wana soko wuti na sheta okita ko kende prison ndolo okita na arrêt casino na bon marché okita na arrêt casino so okita na arrêt casino otuni na oluka Bouddha eza quand ya onatra premier portail ya Bouddha wana koti okomona ba drapeau tazizana na asina bilili ba kolakisa bino maison libana na monde ezali po oya bokota obeta développer na bino eza na 5000 francs obeta na 5000 francs so aider ba congolais obeta na 5000 francs na taki be mission eleki awa pona uti Congo tango résultat bimaki nazaki na Congo na uti à peine koya awa na kangame na confirmer na Congo na uti à peine koya na moni mutu moko boazo prétendre kozala leader na biso kozala mentor na biso ya développer yango loko tininga sa lolo publicité awa na social security naza na Colorado social security yango yo oyo mutu wana lobaki belé na émission moko na landaka mingi en tout cas les journalistes oyo asaki émission wana na lingaka mingi na ndaka ba information na mingi le loso de côté na domaine na bilanga les visionnaires côté na domaine na bilanga eza pour otaki émission na ye après ça biso mayela ko sala musala na Congo mayela ko investir na Congo na taki émission wana na moni ndeko moko boye un escroc ya ba niveau nyonso monsieur Marie je vais citer ton nom monsieur Marie na landi yo na télévision na okilo mawa mambozo loba na okilo mawa na social security pourquoi parce que il y a des gens oh bazoya bazozwa ba social security na bango eza yo te mto pesa ba social security eza système américain so muta gagner développer soit commis awa akoya ko social security na ye eza yo te monsieur eza yo te mto pesa social security en États-Unis oza elo côté monsieur oza elo côté awa en États-Unis yo pesa social security te na ye awa na social security pour ça ba congolais ke ou gagner DV na yo oye ozui numéro na social security et puis voilà bani musala messieurs yo lobby yo organisera batu plus de 20 personnes oyo memaka bango na États-Unis est-ce que na Congo wana combien de personnes ba gagnera DV loterie par année surtout le ngoli moins 20 personnes yo memaka wana ndo lobaki yo na munoko na yo moko combien de personnes ba kotaka na mboka oyo oza yo memaka te bakinois ndeko wana amari mutu amalewa alie bino pendant 10 ans abetera développer na $20 pendant 10 ans on a beaucoup travaillé pour développer lelo mutu nyonso azonga na $5 boy bisaye autaki de $20 à $5 ndenge nini kuya ki peut comme na $5 monsieur wana azo prétendre koza leader na biso monsieur talanga na miso kotika koza leader na biso ya développer te bana lelo tisuka zala leader ba restaurant na Congo okoza leader na biso te tisuka ti lobby okuna monsieur yo lobby yo oyambaka ba ko yo okendaka na plus de 20 personnes non toyebi bato kenaka bato ebele agence révisionnaire nga na voyage à plus de 50 personnes bato bazora ba visa pa na plus de 300 personnes par année bazui visa ba côté États-Unis awa ngai agence révisionnaire wana toyebi ba agence toyebi ba Atlantis le DG Bob toyebi ba Atlantis ba visa ebele bato ya kota a ebele toyebi bato ndenge na ndenge toyebi ba op service toyebi Eric Mutrafa bazor doit visa ebele bazor doit visa ebele toyebi Jérusalem na yolo eza yote ko prétendre te obima na TV loko ayondo yebi ko kabiso so non monsieur obi ko kabiso nyoso tuté ngana baki na ko répondre yo na ko répondre point par point to bato sa a to suka a to kende ti place na defisa mituka o la kisaki mutuka moko wana ke mutaye a États-Unis a somi mutuka monsieur yo ko kosa ba kinwa o kosa bango pendant 10 ans o kosa ba kinwa pendant 10 ans o kosa so ba kinwa lelo mutuka na États-Unis za nini soki mutu na social security na ye mutu na social security na ye asala mo musala na ye en États-Unis atongo defa ndako ya $500,000 ba kopesa yo so ngo defa ta mutuka $300,000 $100,000 ba kopesa aux États-Unis awa
ezate yo moto pesa bato misala États-Unis na okende naza awa na Colorado nazo voyager na okende tina na Kentucky pour l'accès yo bato bapesa bato misala eza yo te monsieur eza agence de pesa bato misala agence ba misala pesa bato misala. You got yourself. Bana Congo bana Kinshasa en particulier epse bino na vol na Colorado na okoma Kentucky kutokutana bandeko oyo tomeka mpe kodevelope makambo na yebisa bino papa oyo biso tuna na aéroport awa na tomi ga aéroport ya Kentucky na Cincinnati na okende Florence nakutana bandeko oyo ndeko olia bango mbongo ozwaka bango osombeli biya $2000 ofutisi bango $8500 et puis otie na taxe na yo moko yo oza leta ozwa taxe ya bato na mboka oyo tokodénonce yango ntina suka papa mama soki mwana aganye DV soko olingi aya awa akoma esclave ya mutu pesa ye mpa ndeko wana so olingi akoma esclave ya mutu te ngai te nalobi ngai te pesa na baagence mpe mosusu pesa na baagence mosusu bakosesa mwana yo demarche bafuti ye mbongo moko en tout cas mbongo moko ya mokie atia intérêt moko ya mokie parce que eza baagence to fonctionnaka mais ndeko wana futi ya bato nyongo bafoi 4 bafoi 5 donc biso toye awa toye kodénonce makambo wana nyonso tokodénonce yango ntina suka tokodénonce yango ntina suka toza awa toyebi na bino bacongolais kobeta badv soki oganye dv yeba agence nini to cyber nini oketika dossier na yo toza na bafrère mosusu baza awa baganya dv pa ya mutu wana bakenda mutu wana ede bango aboya koede bango ntina suka mais na télévision abike ya edaka bana Congo oyedaka bana Congo na nini oyedaka bana Congo na nini donc en tout cas toza awa na Kentucky toza na aéroport na kitika sikoyo na longwaki na Colorado omonaki image et puis na komi sikoyo na Kentucky nalobaki tokodénonce ntina suka nayesaki pièce contre pièce ya lobi na munoko menga na olakisa na jouer vol kuna koma awa na lakisa bino bana Congo mabe nini mutu wana salaka mabe nini mutu wana salaka azoya kuna lokola meme kenga na idaka ba congolais ok asa lion aidaka ba congolais te akosala lo démarche à dépenser $3000 à futio ba $15000 à mboko donc en tout cas tokomonana tokutana bandeko toza butu tokutana bandeko na tongo tokosulula tokomona makambo nyonso nde kolekela tuka ciao bana Congo ciao en tout cas bana bazongi classe on application voilà toza awa toza na États-Unis boya kobeta TV na bino bobeta en famille boya kobeta en famille po papa otika mwana te mwana tika mama te alobelaki likambo moko abaki likambo moko ya bacouplage non eza couplage te ndalo baki akoya badocument oui badocument ezali ke mutu soki aganye DV le terrain nga na ganye DV le terrain boyo na ganye DV le terrain après na bali yebake mwasi na ngai akokota na dossier na ngai pia kozwa green card eza couplage te eza mokande komama na état américain eza bongo te soki mutu abeti DV le terrain célibataire eke abali na nsima mwasi na ye akokota na dossier to mobali na okota na dossier eke abeti DV le terrain azali na zemi c'est le résultat akoti mwana wana aza na même bénéfice que maman na ye to papa na ye et puis yango ne komi couplage bokende kobeta DV kuna te po akotika mwasi na yo akotika na bana na yo bolia na baagence oyo boyebi bokende na baagence oyo boyebi baagence Benlo Beach ezali Atlantis ezali bokende na baagence wana boevite baagence ya malewa wana boevite ye c'est aza mauvais c'est un mauvais garçon. C'est bon, ciao. Woke up this morning, you got yourself.